Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na lolenge wana yakamata kitulo abenda kitulo na lutani na ye na avenue Libération numéro 16. Okola abandaki kosala na voyage vers Dubaï oprofite beyubi ye mokanda lopangu beyubi mutuka na ye ya makemewa ntango awuti voyage aconstate batala vol wana Okola amenasaki ke afunda na la police ye na co-prisonnier waza pembeni na yo ekange ye botie esu na kati ya monoko corde na kingo bobomini bosuki wana te osombi basashe Okola azalaki molai akilaki kopeta na sashe te bokati ye makolo bokotisi ye na sashe bokundi donc ntonga ya mobeko aza kopoursuivre bino mpona assassinat ya Yvonne Kifete association des malfaiteurs c'est-à-dire lingomba ya bato mabe vol qualifié et mutilation la cadavre. Zita et le Dieu. Est-ce que vous allez reconnaître la tambourine Soana? Bon, Papa Libert on a fait ça qui dit on a pas ça pour le match dans ça qui dit Papa Libert dans la nègre tout ça pour tout bana mata mulaye et le mota comme bien c'est moi comme oh tiens les amis c'est là on va se mabino c'est toi quoi quoi yango après il mo Apa le Obanga te zelo banga bete. Kamo ne bininge polibana bosunga bino. Comparé le prisonnier Tandunga. Le tout le fado. Il qualifie la Kodoma. Il faut tout sauter. Et nous pas de la langue. Papa Pierre,
Mais papa mbo ayebi makambo na bino te. Donc besoin de baki osalaki na bolingo na ye. Bino bato bona opesa rapport. Tala asali biso boye, asali biso boye. Boni boni likanisi ya koboma ko ute pa na ye. Topesaki rapport wana bindeli ofaki koedele papa balinga bengana bino babongisa bobénéficie bango olandela makambo oyosanakali sikoyo otanga lobali nini bondimaki te tondimaki te sikoyo otako explike biso kalunga ako explike biso babomi yo nzongo nini na papa mbele biso tokime libanda bango batikali na kati ya ndako bango banani albert manani papa albert azalaki na 3 bato yo bayaki nao babimbango mais pendant ce temps ivoire nazalaki wapi azalaki ya kolala na kati ya chambre mais bango bakotaki na ndako ndeni parce que albert azalaka libanda lokola centenaire bino bozala na kati ya ndako albert akoti ndenge nini albert nde azala tokanga visite babale bakotaka ti na kati ya ndako tokana malamu centenaire alalaka libanda bino olalaka na kati ya ndako mais bino eza ko ivon alali bino bolali albert akoti ndenge nini na bato misato makambo motuka nolwa yo yebi nini otekaki yango mokolo nini bosi moko oyo dokta oyebi komona ye te sikoyo koteka kondenge nini eza te bapesaki bino bien eza kaka na ndenge ati yange mokolo koteki me ntango azongaki dubai akotaki bayebi batri bayebi 3 jours sikoyo depuis kotekaki na jour ya liwa na ye elekaki mokolo boni
Une semaine. Donc, je vais voter quand nous tout cas, na jour à Liwana et les kaki une semaine. Ce que tu voté quand c'était avant aménacer bino pour bimabo de pas naïe ou bien après. Avant aménacer bino. Donc, Liwana et na côté quand nous tout cas une semaine. Voté quand avant aménacer bino pour bimabo. Ce que jour à Kofaki. Là, jour aménacer bino donc et les kaki combien de jours? Combien de mois? L'autre, ça va sans avis. Une semaine à 2 jours. Une semaine à 2 jours. Oui, j'espère que relation à Binouna, il n'y a pas qui continue. Papa, le veto. Papa, moi, je suis avec un temps, il était sentinelle. Ok, avec qui sage la bureau, conseiller la bureau, n'est-ce pas? Oui, avec qui sentinelle. Mais quand on dit que ce qui est dans le de tout le monde, tout là, pourquoi qualifier un aïe? Avec sentinelle, parce que le tout le tourna au fait en tant que qui? La tourna qui est en apportant la monnaie du Cameroun, qui est là, on a monté, mais on a monté du Cameroun, il est en la tourna qui est. Oui, mais avez-vous des réactions? Non, pas ma question. Donc, papa, où on a yaki? Et on a bon moyen. Ok, merci beaucoup. Papa, Arbo, Achona Kino, Pazo Namai, Kwala Namakasi. Quand Wayan Makasi, mais au petit temps, il me fait la porte, papa me a compris à mon de mener ma chambre, je ferai son acquisition. Et le tribunal pour le débat, et conformément à l'article 9 de la loi sur la flagrance, va au jugement sur dispositif. Par ce motif, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des deux prévenus, Vita Kenny Djogo, Kandunga Moshe Thierry, et de toutes les parties civiles, Kambalo, Biaoumba, Bonjour Samaza, Biaoumba Boni, Biaoumba Victor, Biaoumba les enfants de la retraite, et Madame Kifoto Hélène, sœur de la présente. Oui, la loi organique numéro 15/011-2 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de la l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1958 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal congolais, spécialement en ses articles 20, 21, 23, 61, 79, 80, 81, 156 et 158, les ministères publics entendus en ces réquisitions dit non établi en fait comme droit l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de prévenus. En conséquence, les arapètes disqualifient
les faits de fait qualifiés en vol 5, 10 établis en fait expérimental droit, l'infraction de vol 5 à charge des prévenus. En conséquence, les condamne à chacun 5 ans de servitude pénale principale, 10 établis en fait comme en droit l'infraction d'assassinat mise à charge des prévenus. En conséquence, condamne chacun des prévenus à la peine de mort. En fait, comme en droit, l'infraction de conséquence condamne chacun des prévenus à 2 ans de servitude pénale. Dit que ces infractions sont commises en concours matériel. En conséquence, après fini de peine, condamne chacun des deux prévenus à la peine de mort. Condamne les arrestations immédiates. Condamne aux prévenus à restituer les titres de la personne 6 avenue Libération numéro 16 dans la commune de Serena. Les condamne in solvent à payer à chacun des parties civiles, à chacune des parties civiles, l'équivalent en francs congolais de la somme de $20 000 américains. Les condamne au fait de la présente instance, tarif net, à raison de la moitié à chacun. Ainsi jugé prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kalanou, à son audience publique du 6 novembre 2021, à laquelle, en ce jour, les magistrats devant vous, avec les concours des officiers du ministère public, Nicolas Béni, et l'assistance de M. Imena Hubert, greffier du siège. Ceci étant, plus loin, Pourquoi? Parce que ce procès organisé en flagrance vient d'apporter la lumière au milieu des ténèbres que les deux prévenus ont semées dans la famille Ifete. Les sœurs et les frères, ainsi que les parents de la famille Ifete, pleurent. On les a arrachés de leur affection une sœur qui avait encore de l'avenir devant elle. Les deux prévenus ici ayant bénéficié de la largesse, de l'amour, des bienfaits de Mme Ifete, n'ont jugé bon que de nous l'arracher précipitamment à l'amour familial. Le préjudice, votre honneur, le préjudice est énorme. Le présium doloris, le prix de la douleur, qui pourra compenser la douleur que ressent actuellement la famille. J'ai été toute une famille comme ça en deuil. D'ailleurs, la présence de nombreuses personnes ici, dans ce procès public, les témoignent. Tout Binza, Ipen est choqué. Mais nous n'allons pas rester sur le choc, parce que la loi nous donne l'occasion de postuler ici par rapport à l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, tout fait quelconque de l'homme ayant causé préjudice à autrui oblige celui par qui est arrivé de réparer. Outre les condamnations pénales que le ministère public a requis, que votre tribunal observera par la peine la plus forte, vous condamnerez les deux prévenus au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de $10 millions
exprimé en franc congolais. esengo na bino ezali nini koyeba te moto oyo koloba esengo esengo te pardon après verdict maître akoki koloba nini par rapport ya ngai avocat parce que nakoki koloba eseke toza na mwa kimia mpona nini attente na biso par rapport au tribunal par rapport à la loi ezali rencontré babomi wana ya madame Ifete Yvonne bazwi bacondamnation bazwi mbano oyo l'état apesi bango bazwi la peine la plus forte c'est-à-dire la peine de mort et puis tribunal a accordé biso bapostulation civile oyo tosengaki de ce point de vue là toyiki kolobaki tozali mwa apaisé mais mpona bandeko ya Yvonne Ifete famille Ifete pasi eza nano bango bake prison mais pa ya bakilia na biso matanga ezali na ntango molai peine de mort bapesi babolir yango ndenge nini bino bozali kosepela te bapesi ye peine de mort. Oui, la République démocratique du Congo a s'engagé dans la voie d'abolition de la peine de mort. Nous avons des tendances abolitionnistes et rétentionnistes. Et le pays a pris des engagements avec les Nations Unies par rapport à ça. Mais dans la pratique, tout le monde a mis chaque condamnation à mort et c'est mis dans la prison à perpétuité. Voilà, de ce point de vue-là, le système judiciaire est assez organisé. Bon, le système judiciaire est l'engelami pour en faire face dans le bureau. Merci. Combo Maître. Mon nom c'est Chiba la Clovis. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matiki. Merci. Dis Kinini Bokolo. Biso attaque représentant ya mobali. Na ba ofele batikali. Tosepela bongo d'abord na ndenge kufiri zalaki. Ndenge polisi salaki musala, parquet musala musala, pe tribunal sala musala tosepela. Ndenge bakateli bango peine wana. Eza peine ba mérité encore ba salaki. Malheureusement avec la loi actuelle, on ne sait plus qu'il y a un appel pour tenir main peine wana tosepela. Mais abolition ezalaka lisusu te ndenge nini bokosepela na peine de mort baabolir pardon peine de mort ndenge nini bino bokosepela te nano babolir yango mpenza te soki ezalaki abolir boprononce yango te wana yakisi ke eza nano wana eza nde procédure bazoluka baabolir me nano babolir yango te ntina tribunal eprononce yango tosepeli na cadre mais tosengaka eloko moko bato soki tokolanda procès oyo eza la leçon ntango ozovivre na motu na ndako na yo yeba aza nani auti wapi azoluka nini oyo uti okomela ndeko na biso obi okomela mpe motu mosusu yango tosiki na bato liso batire leso na likambo oyo po eza pasi mobali azawa te bosala makambo na mwasi na ye baboti bwana na bango kitoko metala siko moto olingi osalisa ndenge kosala yo eza pasi motu nyonso aza na bana motu na ndako na ye ayeba kotire leso oyo aza nani azokende na vi na ngai maintenant continue spiritualité na kati yo koloba yango nasengi mpe bato ya eglize kuna bakembe ya baeglize ava boyamba motu bomeka mpe koyeba ye bien moto oyo koya lelo alati soki tolobaka poso ya meme soki na kati aza motu mabe bomeka mpe koyeba autaki wapi eza te moto aye lelo alobi bona bongwami boyambi neti motu te il faut koyebaki motu auti wapi aza na intention c'est très important. Merci maman. Esala nini bawe mususu basengi tribunal ekondane bino sikoyo bino bosengi tribunal esala nini esengo na bino ezali nini koyeba te moto oyo
koloba esengo na limite esengo te pardon après verdict maître akoki koloba nini par rapport ya procès avocat parce que nakoki koloba c'est que nous sommes na mwa kimia mpona nini attente na biso par rapport au tribunal par rapport à la loi ezali rencontré babomi wana ya madame Ifete Yvonne bazwi bacondamnation bazwi mbano oyo l'état apesi bango bazwi la peine la plus forte c'est-à-dire la peine de mort et puis tribunal a accordé biso postulation civile oyo tosengaki de ce point de vue là toki kolobaki tozali moins apaisé mais mpona bandeko ya Yvonne Ifete famille Ifete pasi eza nano bango bake prison mais pas ya bakilia na biso matanga ezali na ntango molai peine de mort esi babolir yango ndenge nini bino bozali kosepela bapesi ye peine de mort. Oui, la République démocratique du Congo a s'engagé dans la voie d'abolition de la peine de mort. Nous avons des tendances abolitionnistes et rétentionnistes. Mais le pays a pris des engagements avec les Nations Unies par rapport à ça. Mais dans la pratique, tout le monde a mis chaque condamnation à mort et c'est mis dans la prison à perpétuité. Voilà, de ce point de vue-là, le système judiciaire est assez organisé. Bon, le système judiciaire est l'ami pour en faire face dans le bloc. Merci. Combo maître. Mon nom c'est Chiba la Clovis. Je suis avocat au barreau de Kinshasa. Merci. Voilà. Na participé à Libalé, c'est-à-dire au Bali, na Bana Vatikali Balobi, 2 millions. On a Bango. Comme avocat de Bilo Balobi, Dengue, Bao Basilisi, na tribunal des engagements de Bango selon Bango. Et non, va se remettre dans sagesse tribunal. School bilan, Tovandi la Diego, Yomoko, Olobini, tribunal et salarié. Au sein du tribunal et salarié. Etiquedenda, 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 etiquedenda. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makambi maman Nicole Malonga telemi wana ima hata sula milaite anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makubia na kama kilo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus.